Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga fio Baby kiss. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Oza malade, oza nzambe oyo kela likolo na se. Le Dieu créateur c'est toi, le Dieu souverain. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. 16 août 2020, nous sommes venus pour te glorifier, pour t'adorer. Parce que toi tu es le Dieu qui nous a fait se créer à la gloire de ta louange, pour t'adorer, pour te glorifier. Lokumu ezala ya yo nzambe na bonzeli yo culte ya ntongo lelo nzambe na bomoi tika molimo na yo akamba biso molimo mosantu uzala na rendez-vous moko na moko akokota awa akontemple gloire na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth na fungoli losambo lelo amen amen betela yawe nzambe maboko lisusu gloire au Seigneur gloire au Seigneur Jesus.
nasi topesi yo nasi na kiti ya bokonzi topesi yo nasi na troni na yo topesi yo nasi na tongo lelo tozosenjela yo parce que tu mérites na Dieu oh tongo lelo mongi na yo tongo lelo mongi na yo ya alilimo la nzambe moko amekela nzambe maboko ya yo osobe nzambe moko osobe nzambe moko Banda peza na limemia. mwana ngandi mutu nyonso azelaka tila ana musanda tokomi na pubalo place tokomi eza mwa fokita na mwa betage nde tokomi wana nakwei 2 fois nake hôpitali 2 fois ya 3e fois nakwei nalamuki na ntongo mai ebandi kobima nga kantiere nanga bite blanche mai oyo eza mai ya bato babotelaka il faut tokende kaka hôpital tokomi na armée 6 batransfert biso na oyo ya monene babi bokende tokomi kuna docteur alobi ntango aconsulte nga alobi bakisi yo nga nakomi dans 30 minutes soki namoni bakisi yango te na transfert bino na 7 place nazalaki na binzambe mbongo na malunga na maboko eza te transfert na 7 nzambe esalela nakomi na hôpital ti tobundibundi toyekozwa mwa bakisi nabengi paster azoyamba te paster lesmak nabandi kobenga paster azoyamba te ngabi o problème ni nzambe nabengi amona ta paster akoyamba ngai na mete hôpital koto batienga mai mpo babimisanga mwana mpo balobi mai lokola esili na libungu na yo to rapidité tobimisa mwana mpo mwana alokola mbisi na kati ya mai soki mai esili mwana koresiste te ngai nabengi paster alobi place ozali makambo nyonso na bandolo banoka amen yebaka ndenge okei nde okosonga na bebe bokoya na ye nakekuta bato ebele na pasi me ngai ntango batiengaka mai wana balobi mai oyo soki esili oboti te wana batindi yo na seti ngai mai ekomi kutu katikati te natala pasi ekai ngai nakende kuna boye namata boye naboti bebe ya mwasi nanabebi paster naye kokumisa nzambe nanga makasi na basekosakati
Tolobi amen à bien. Liloba ya mosali na nzambe, la parole de l'homme de Dieu. Ceux qui mosali na nzambe alobeli yo liloba yaya. Ceux qui eza ya mabekeba, zonga mbango senga pardon. Ceux qui eza ya malamu, zwa yango, capitaliser yango, ndima yango eke kosalema mpe bongo. Tolobi amen. Yo moko yoki commentaire ezate akendeki, il fallait ba transfert mais nzambe asukisi selon la parole de l'homme de Dieu. On a besoin de Tolobi amen à bien. Mais le la PC bébé vraiment nzambe azwa lokumu. Pour être bitumba penze zalaki na kati ya semi na epe ya kokotama ya bébé oyo. Tikokolo azwa lokumu. Bébé likolo na moko to na ketela. Pour la témoignage dans la chanson personnelle et Koki Taledina Mondel. Nanobi Boé.
côté esengo te eza esengo. Bravo Seigneur.
Moyina
Verset 1 et puis tu peux sauter direct. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prinsi maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye beti na tempelo tango ifweni yaya. Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yalilu solo pani. ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe
mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo koalikati yesu masiya salela ntango ndeko salela ntango salela ntango fami amadimame 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 kedikafumwe kedikafumwe yabiluzolo pangi mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. salela ntango salela ntango ndeko salela ntango salela ntango fami amadimame 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 kedikafumwe kedikafumwe yabiluzolo pangi mudiambuje nkifetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo